Mbote balandi MDG TV mafuta ya sika nzamba pambolela ngai bino esika nyonso ezwami bino ezali ngai wa bino la grande dame, mais encore une fois de plus toye kaka na cadre kopesa sango kopesa information kopesa conseil les amis ndenge ka bomoni na titre na nde bomoni miniature ou encore photo. Le Seigneur insiste bande on a makambo nzambe en tout cas ngana sakana makambo nzambe te to sa ba ventir na makambo susu. Mais makambo nzambe tozora pendana buzo batotie mopanzi parce que il s'agit de la vie. Mikolo leki to uta kolanda prophétie ndo na biso sifa plus ou moins un mois passé na liwa ya Suzi. Ba message banobi ma de gauche à droite pour na ba artiste comédien ainsi de suite des prophéties à mama prophétesse moko kombo kimingai bande otoyoka ki yango. Apesa un message pour na sifa amona ki sifa azakoya. Et place bande konaye baninga ne bato théâtre bazala bazala ki do lisanga ya ba artiste comédien yena musika zo ya donnet mutu moko boye azaki wana puis akendaki azoya biso nyonso toyebi ke ça fait un bon bout de temps sifa aza susu ko sala théâtre te ça fait plus d'un an sifa osa théâtre te ezaki dit à maladie azwaki repos et maladie wana ba soupçon ezaki ke no ba bwakelaki yango kaka na milieu wana. Et nakoya wana bandai koya wana message ya onde kona biso mwasi azwaki pendant qu'elle s'approchait bango siko bamonia na musika bando lingele boule balobi yango azwa ko sa nini siko ya bano ya nesengo ya azwa na nesengo ebika ke non na kekuta na famille nanga tanga komi wana nzo ande bango ba lingele boule bando sepela te na koya na ye wana tanga komi ada bando betaye wana prophétie mama biso wana azwaki a beti kuba yoka lukutu à tel point que mutu de ba ko beto ezala penza que non mutu pe na liwa a beti tellement makofi mutu se retrouver na mabele abundani akimi heureusement kufaite akimi nde mama na ko pesa message ya si fa sala très attention so zana likanisa yo ozonga na milieu wana koyate et effectivement sifa toyoka ki ba rimer ba makelele ke abane ko luka kozonga azoya sifa zozonga tout ça wana avant même message pesama mais message maman ana pesaki et elle avait insisté na message wana bengi sifa 3 fois lobi sifa sala très attention et etambolaki bato bafingaki mama wana bazali bato balobaki bilobela ona fala benge mopanzi bandeko avant na loba likambo ya insistance ya message auto eli lelo nalingaki na lobelo moko par rapport ya ozo concerner message bon et ozala na ko anticiper to lobela na likambo message a mibale bon na ozonga na poto to clore OK ndamba zo insister. Pourquoi le Seigneur est en train d'insister? Mais message et insistance to pe message to yena ngolo eza na monaki na chaîne ya ndeko na biso Mamo International et babenga ki pa ndeko mo aux États-Unis alobi alota ndoto pour na sifa. C'était le mois passé mars depuis le 17 a komela sifa na Instagram mamoni réaction ezate yango tellement a monaki ndoto na ezali message parce que ya ndoto et ndoto ya message et message et mutu na mutu ayebi comment est-ce que nzamba lobaka na ye parce qu'il y a des gens oyo ba minimiser na bango ou encore ba considérer na bango ba ndoto te mais mutu oyo ayebi nzambe surtout o azana intimité na nzamba ayebi importance ya ndoto ezalaka vie ya mutu toyebi lisolo ya Joseph ndoto ezaki vie ya Joseph et Joseph a fini de devenir o abanda komona na bandoto donc ya ko négliger ndoto te ko saka na ndoto te nende ko na bengi ndeko na biso mamu po ebisa ke no mamutala na mona ki eloko boye mais malheureusement depuis na contactaki ndeko réaction ezate comme yoza na média yango moni na ye pona sola na yo likambo oyo soki mo ezalo passer message oyo et il a bien fait parce que toyebi ndeko na biso chaîne na etala makasi voir même cette prophétesse azwa ki message un mois passé ba pesa ki 3 combo ya chaîne 3 ou 4 combo ya chaîne a contacter po ba lekisa message ya sifa wana parce que na nzela na bango komba on balanda makasi message wana ekokomela sifa c'est comme ça de panzanaki et bato musu ba finga ki mama bato to koma wana na message on de ko na biso États-Unis azui eza nini babana ko prier na ndoto
Et amoni ba ye mutu moko ye alobi na bango ke non bo sambela makasi pona sifla lokwa aza na koma so bo sambeli te aokufa ala moki boye ndoto. Et moi personnellement tant na landi yango na ndoto ya liboso na moni yango eza sérieux nde nalobaki na yape na lekisa ngo pe awa c'est vrai et pas mamo chaîne mamo elandamaka ba certainement ta musu pe si facile à zui mais nazaki na besoin na meka pe kosola na bana nzambe et pona yo pe pona ndeko mususu oyo tang mususu bapesaki message to peut-être bakopesa message lobi oyeba attitude nini esengeli ozwa vis-à-vis ya message ya nzambe parce que eza sérieux. Pourquoi le Seigneur insiste? Bandeko Bible lobi boy Joseph na prison tango akei ko interpréter ndoto ya Pharaon. To yebi l'histoire ya Joseph a se retrouvé na prison a interpréter bandoto bato mo mibale bato bakenda na bango babosana ye. Pharaon alota ndoto mutu anoko kolimbola te. Nde moko ya bato a interpréter la ndoto ayebisi Pharaon na yebi mutu moko aza ndotologue. Ndotologue veut dire interprète ya bandoto. Do akolimbola ndoto do docteur ya ndoto. Ye akolimbola ndoto wana. Tango Joseph aye Pharaon abeti ndoto na ye. Alobi à deux reprises amoni eloko songolo pakala. Joseph alobi na ye boy. Soko moni eloko mbala mibale. C'est que lola esi ekangi yango. Nde eloko nga na yeli awa. Bandeko nzamba azo insister pourquoi parce que eze eloko ya kozwa considération c'est que quelque part mutu ya sifa ezolukama. Mutu ya sifa ezolukama. Vraiment, bandeko bobonde la pona ndeko mwasio, to bonde la pona ye, on ne sait jamais. Oui, parce que eloko so komi na portrait ya mutu nyonso. Et c'est que mutu nyonso pas komi na droit na yango, na bandenge mo boy. Qu'est-ce que cela veut dire? Au monde les années tu produis mo batien na marché. Tout le monde a droit de les consommer parce qu'ils en apporté à mutu nyonso. Mais ça ce que bimi boy, yo mwana nzambe sengel pozo part, o lo batali lo ba moko bonde la pona sifa. Pour ceux qui m'avaient commis, c'est vrai, ceux qui a cela qui attention, mais yo penza ma retourne, mais toi tu pouvais prier aussi pour elle. Mais tu ne l'as pas fait pourquoi? Ndoto de quoi l'autre, na message à liboso. Désolé que ça quelque part, et ils se quitter et un message et il faut considérer en makasi. La chose que notre sœur Sifa doit faire par rapport à l'insistance au Ezali, parce que là, je parle étant servante de Dieu. Message parce que la chose que Sifa doit faire est d'entrer en prière, de demander à Dieu sa volonté par rapport à la chose, ou encore à tout nanzamba soit précisé par nanzambe. Pour nini insistance pour nini kambo et nini sengeli ngana sala très important. Ne loro bato belé ba ye barate pe ba sala raté. Ba peso message oui mais après oyoki kaka OK merci na yoki non tant ozu message surtout ba message net ya balolenga boy ezala na ba makambo ya ko sala. Mama prophète soit liboso alobara na Sifa azonga te être té. Et puis asambela mingi. Akoyo kapa tosi. Mais depuis de ça ou encore à part yango to na likolo na yango et cause ata muso na mwa ba exigence mususu donc esengeli ye moko pe mokolo nzoto a jouer na ebitena ba nini rôle ou encore azwa pe par asala pe eloko moko boye songolo pakala mais wana siko esengeli yende akota en profondeur a tout na to pas sola na nzambe parce qu'il s'agit de sa vie. Marambo eso lega na vie na ngana to yebite. Pourquoi insistance wana ngana auto yebite? Donc c'est très important. Nde na yaki apona sola pe na yo ndeko nanga. Ba pesi yo message. To ba pesa yo message. To peut-être lobby okozwa message. So ba lobby na yo. Ko se limiter ka te na yoki. Et puis so ba pesi yo message na koloba na yo to pe na kosenga na yo. Ko finga ka te. Ko zala mbango ko juger te. Bible zoloba na livre à 1 Pierre. Ko mépriser prophétie te mais discerner. Zwa para malamu boaka ya mabe. Bato belé surtout bato mingi nzamba lobelaka surtout basel na nzambe belé
à part na ba païen bango mamukutu ya ba professionnel ba ndoto ba finga aka boyebi mais eza na bana nzambe belé so ba pese message surtout ce que eza message moko ya malamu te neti ya ba jara boy to benga ngo message ya mabe mais en réalité eza message ya mabe te ba moneli okufa ba avertir yo mingi biso benga ngo message ya mabe ba loteli nga ndoto mabe non 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 eza ndoto mabe te eza ndoto malamu. Oui, parce que ça, likama mabe mo ezo linge komelo mais nzamba avertir yo po eloko wane kokisa matelo eza ndoto mabe te ya ndoto malamu. Nga na yebi na zami na lingala na pasteur nango ebisanga koloba bongo te ya ndoto mabe te ya kutu ndoto malamu parce que nzamba linga épargner na likambo. OK? Mama papa ba pesi yo message ko zambango na ya ko juger te ya ko finga te. On ne sait jamais. Nde na yo ko zonga skopo na meka ko expliquer nde ba finga mama prophétesse kala. Balobi poigno luki en privé te. Poigno luki en secret. Au mon numéro à Sifa. Et puis non seulement ça. Pourquoi faire le baron a public? En fait, bah jugement moko boy voir même bah plus loin bah fingi. Tala. Bon ça là très attention hein. Bah tout musu bah finga baron te. Sokaza vraiment la bouche autorisée de la part de Dieu. Eh mais vous cherchez de vous attirer les malédictions. Dans la Bible est bien. Les amis, il faut faire très attention. Au moins, nous sommes en train de message. Hein? Façon à transmettre un message, wana. Ezali kambo ya mutu azui message te. Ezali kambo nzambe ye moko. Il y a de ces messages là, nzambe royebi so ok benga la personne. Mais batu mingi boyebi ba personnage public est belé. Kozo bango za difficile hein. Et belé ba bato fier. Nga na ba période moko. Tant Félix azui bokonzi sika. Na sala ba vision mo na zo ba sala ba songe mo ya kolandana. Pona maman Olive Lembe. Bon, na luka na forme nyo na meka kosola même na ba chroniqueur mususu. Ba à l'époque azai proche na Bellevue. Ba ebisinga okoki peut-être kozwa accès pa na nzela ya Bellevue. Na meka okomela Bellevue sans succès. Na benga sans succès. Même ba pesa penza numéro privé numéro personnel par exemple. Donc il y a bato belé surtout ba personnage public. Eza moi pas ce kozwa bango. Surtout ba congolais ba mi komisaka ba star boyebite hein. Tala nga ezaka ezala ta ba youtubeur bomona ko ba youtubeur azana kamwa 10 000 abonnés na 20 000 30 000 bango nyonso to robenga e pozui hein. E belé bomona ka wana bato ba lolendo ya kosakana te hein. E mbali bosona solana mama international na kamwaka hein. Na kamwaka na komeli à répondre na bengi ya yambinga mona obi wow abi bon aseki alobi na ngai mena mutu siko na kamwa pourquoi parce que ebele na kotanga na ba kombote wana na tokoti ba YouTube bango penza te ezaika moi ba ho ka batangi penza message no mais asel ne minene bongo siko mutu aza penza batu nyonso balandaki batalaki bamonaki oya sir penza na bopeto kozwa ye bosolana pe oyebisi ye pe makambo pa yoki a considérer yo ebele te yango moni ba message musu faut le kaka en public ba message musu faut le kaka en public donc choix ezate sauf que ndako transmettre message ezala en public ezala en privé et il faut pe discernement ou encore sagesse na façon ya kolobela ou ezanga pe bato ebele. Mais par rapport à message à Sifa ndenge maman na peselaki yango na mona na elo grave wana te hein. Bon peut-être pour mentionner ba kombo mais ezala ba manga mususu il faut koloba ngo tel que ça hein. Il y a des choses on nzamba royebi so OK peut-être bomba kombo to bomba to lobaka mutu ya théâtre mais il y a des ya ba message mo biso no kino tanga kombo ezalaka hein. Ezalaka en fait prophétique les na kati ya prophétique eza terrain mo za glissant au monde ba prophète généralement ba batu moko eza ministère moko ya risque makasi po il faut relobata musu ba maloba makambo moko boye eza permis moto aloba un prophète a déjà na don ya révélation ya makasi muto na don révélation a mutu oyo misunezo percer et mona ta musu ba biloko batu musu ba romona te azoyoka ba makambo mutu nyonso esengele oyoka te. Il y a de ces choses les a tellement sensibles yango moni esenga pe moi ba sagesse ebele oya boye lobi ba kati okingo tanga bible ebele ba kufa bongo biso tona bata en grâce yango moni ba mamamuso échanger mo ndambo
ministère prophétique est trop risqué et plus dangereux. Yango moni ngana koloba na yo ndeko yo landaka MDGDTV mafuta ya sika yango na bisa bino chaîne wo ezali ba chaîne misusu te. En tout cas partager ba message na biso obikisa moto moko awa obakisa plus na connaissance na makambo tu. Kozala mbanga ofinga batu te surtout na o etali mambo nzambe. Oh profession na ba pesi yango bien te fala loba boy fala sala boy nto jujaka trop. Ba mikolo leki message à Vincent Chiluze epesa maki awa ka mama wana mutu apesaki yango kamoni Vincent na cercueil elo mwa bongo en fait alalaki aloti te ezaki ete ezali prophétesse mususu na ebite soki ezaki ye aloti ke amoni Vincent na alamuki amoni na Facebook batie photo ya Vincent ke akufi aya apesi message bandeko batu batomboki bamsu balobi ono pour le lokomi Vincent Chiluze bon avant pourquoi apesa yango te eza pas comme pembe na mama Olive ba congolais bazalaka boy do balo babilo moko eza ata na tina te ezangi mitu ezangi makolo en fait c'est triste bon mon peuple périt faute de connaissance dit la Bible nzamba sunga bango kaka ba bongo la mité mais pour comprendre ma nzambe bon pour un païen je peux comprendre mais muto akendaka église de tels jugements en tout cas na aucun moyen mais malheureusement généralement ils appellent batu mingo bakenda église bat bazana ba langage terre à terre ndengwana. Déjà, il faut que prophétie bimanatina. Quand prophétie bimi, ils en allaient le pourquoi. Un Corinthiens, ils ont expliqué. Je connais 14, but il y a prophétie. Ils apprennent à édifier. Prophétie. Ils apprennent à avertir. Prophétie. Ils ont en fait, des problèmes à battre belé yangwana. Rôle la prophétie, ils ont un rôle mon côté. Au moment où prophétie bimi, nous avons balingi tant à préserver yo na mabe, à épargner yo, à délivrer yo. Ou encore à conseiller, à instruire yo, ou encore à lingi à pambola yo. En fait, malheureusement, les gens comprennent très mal les choses, des travers, en fait. Vraiment, yaya zana ba reteni, oyoki message, oyoki prophétie, pardon, kozana mbanga olobabilobelate. Parce que si réellement vous n'êtes pas dans Nzambe, et tu auras des problèmes. Pour rien, il y a pamba. Nde ya muketo zaki nango na message ya lelo yango wana. Que le Seigneur vous bénisse et partager émission oyo okopambola vie ya mutu moko. Quant à moi na moni mino mbala sima ezaki la grande dame na tolikat na bonzambe. Na lengi bino mingi soye béni. To mona ni mbala sima. Abonne-toi yo na s'abonner. De bonnes choses. Que Dieu vous bénisse, merci. À plus. Bye.